Awa biso. Awa nde biso. Awa biso. Awa biso. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Aqui somos nós. Awa biso. Avec tous les 4 points. Tokos. Boulon des Andes Koto. Awa biso. Salut la famille, ici c'est Kabose Boulembi RDC. Vous s'abonnez massivement à Miss Girl TV et puis vous ratez la émission OT. Awa biso. Boulé Geza Awa biso, deux chez biso Awa biso et surtout la Miss Girl TV. Vous s'abonnez et puis vous partagez massivement pour bien gagner zala quoi. Yaza mona mboka. Le coup maison a toujours bendé na biso bana mboka. Mission Awa biso hein. La radio toujours basango ya veri quoi sur Miss Girl TV. Balandi na biso na yebi ke bozalaka toujours branché scotché pour na Rolanda. Émission na bino actualité du jour, le lot de l'analyse. Je suis pas seule, je suis avec mon confrère Olivera. On doit vraiment parler concernant plein de choses. Affaire Nati Lokole, affaire P, Arena Adidas, et cartonné vraiment hein. Leader na biso fait rigole vraiment balbaki atia date. Effectivement, à tes dates. Vous allez toujours brancher pour des détails. Vous allez poster la publicité, vous allez poster la filmer un mariage. To matanga, on souhaite pas mort, mais ils êtes toujours maramboyaka. Benga toujours na ba numéro, ana nyonso bodingi bo ba information numéro na bande d'écran na bino partout bo landa émission oyo. Je salue mon boss à moi le cordon Georges Simba Mokuse ya talo, la tête bien faite. Ngawa bino Jenny Boluko la Cléopâtre de la presse to za la toujours on a ko sepelisa ba o ya biso ba image ya kitoko bo nulle part ailleurs ah biso toujours Miss Girl TV ba bi ko corriger ba faute nyonso hein concernant ba image ba émission ya kitoko pourquoi pas je salue ba o ya ngai je vois Pélagie Boluko de madrugada il y a seka bienvenue ndombe la patronne moninga Chantal de Bora de Paris ba sera moto ba si o ya bien ba solo la rana héros to panzaka atekende to sala ango Olivera en forme toujours. Il est en forme toujours madame. To sakande to yokana kit. Ezalat wa to memel bango communiquer en écologie. Vraiment. To memel bango communiquer en écologie. Vu que ba comme na ba distraction ba mo distraire peuple. Ba fan ba na distraction. Distraction les soucis. Monter to memel bango communiquer en écologie. Donc, to benga évité pour tous les camarades n'attendent boulot, Nati Lokole, confrère, camarade étant que journaliste, chroniqueur, animateur, ou yimoura c'est surnommant, tous les camarades. Donc en tout cas, foutez vraiment, foutez. Quelle distraction. C'est ça vraiment bloc à bongo, je sais pas, Soki, Ezali, bazo ça la buzz mon pour na ba mbrier, au sengé ba tubati à date. Faire rigole à partir date. Est-ce que on a insisté à communiquer en écologie? Imagine-toi, tu as une actualité moko. Le 24 avril. Bisogno so net na minute on na zangi ata Adidas te na makolo. Ata chaussette Adidas ezanga yi. Yande likamune ya carrière. Tolo bebele mettre au sala te paraître ya landa. Boya sali bo PCP chance. Ata bo PCT nzambe de apesa e. Yo za journaliste soi-disant oh azana journaliste était Olivera keba yo bengo golo pa te ngana golo te ngana za na no chroniqueur premièrement ngana za no chroniqueur ya ba artiste était ngana za chroniqueur ya mututu o asala musani bien ngana chroniqueur te ngo za contrat na dembela c'est que pour ngana ba info na dembela na yo ndelobi bosenga ki atia date après donc les informations ils ont partout. C'est que au côté là, makambo ndenge ba memi yango, l'air bango ba utaki ba rena na bango wana ba warion ba zongi, to monaki ba sali kutu na nzembo tia date. Faire rigola le padre a tiepé date. Si bitima ba moko Nati Lokole comme circuler na ba audio, est-ce que ça aux hommes na examen flou mo reza makambo. On dit que confrère a fouté makas. Yo za na numéro ya leader na yo. Faut benga yo benga lo leader talo sala ibo ndeni ni yo otinda message pas mutu nyoso to wana sko balo baninge mutu apanzi yango mutu nda sali bongo po bayoka oui kotala ba propos teni na ye na audio wana il a bien dit soki botindela ye botindela ye il y a ça na numéro na ye soki pourquoi azana numéro na ye ngala benge direct
allo star na ngai awa makambo eza boye banga basola entre bango eza distraction vike topesa mpe respect na bango bazosala honneur ya baafricain ya république démocratique du Congo artiste na biso neti bafaire egola. Imagine toi moto azwi déjà contrat ya bien ezosala honneur aleyo bimi mbala moko boye na badistraction na makambo boye kokoza bese kotala maman ke est-ce que akoki kondima kofinga moninga na ye pati embrasse pede wana fali apesa ye makambo kobwaka kanga na ye te kotala ba propos ya Nati Lokolo est-ce que soki ezalaki buzz yango est-ce que bakoki kose rabaisser ti na niveau kofinga moko ya mutu na bango pede yango moni mai eninga na pamba te seke mbisi aza place wana bayebani tala bamema peuple congolais distraction te natiaka congolais te bamema tous les bafans oyo balingaka baza bamoura musique batia wana distraction te biso ba chroniqueur tozalaka ba chroniqueur ya ba star te ke nazwa contrat na travailler par exemple na Deplique na travailler par exemple na Ferrego la même yemoko nini artiste na biso sala pa na biso fali pour pas jamais chroniqueur aza mutu oyo azwaka ba message ya bien na mutu nyonso tout pour annoncer yango na bao baza kidiba yo vandira ka bo bimimba na moko komi na ba contrat oh babengaka contrat to ba contrat to ozo moni kelelo ezo bimiso fouter zo fouter différence eza ni bato bazotangila makambo wana bao baotanga te bazwa na ba TV mpona koya koloba différence eza te po yo moto uti nango na ifasike uti kuna na nino kuna na banini na bao basala est-ce que na dontologie vraiment un chroniqueur akoki kozala na contrat na artiste boye po alobelaka uniquement ya ye fozala nde animateur oanimaka nde makambo na ye. Là, je ne sais pas si on a peine à zokota na ba monde na distraction na ba yaya na ko sayote star tozaka na actualité moko nazana nga ni golwa mais to pe sa chance ne loko esengi salama ofunda ndenge nini donc on fera beti le côté ye jamais ko diembela na sima ya artiste Fally Ipupa on les a ba beza zo lukati ya wo bi mateke ya bimia bengisi mutu bwa solo nde to sola na obo il faut garder mbela na simara ya artiste beta côté confrère beta côté sola na ya bo sola bien na ebi na Nati Lokolo bo sola bien na ebi so bien que aza confrère aza master na boulot ya ezara libanda yo do mona Messi na kata ya nini ya Barça ba benga ya Messi pe ça passe par respect to so etant que ba confrère soit beti libanda photo loba bezango pe mais totalaka pe ba grandeur ya ba besoin au moins te ezwa pe kati ezozwa te na niveau bokotisi na muzeki ndingu l'homme du moment boyamba muzeki ndingu na plateau on a démarré leader na bino ce comment te ke ba warrior on dirait boza éparpillé apparemment banda so peut dandi Olivera banda ba uta ba kenda ba poto na bango wana retourne à Ngezara, balaison di balo, ba kitoke no kuna manike kutu koloba te, totali Jaël Chokola. Dans un monde à trouble toujours trouble. Nati Lokolo attire distraction. Attire ma distraction. Confrère nanga collègue nanga tant que boulot attire no distraction. L'actualité c'est faire rigola, il faut l'obéla yango. Et attire biso ba bilo zanga pamba wana. Yé azanga yi numéro ya Fally Ipupa te. Azanga ki numéro ya Fally Ipupa te yalinga ya benga directement ba solo makam na bango basala ki yango oui Nati Lokolo la makambo affaire pourquoi pas mais bon baba to ça ivoirien mais il faut te rebattre toi as américain to eba ba lo lengo ba Nati Lokolo ba vient na biso ba binisa déjà ba identité je pense pas okolo bela makambo affaire mais ça berait grave ça berait grave on dirait Fally pe alingara soko zai pa na ezala ka pa na ye mais il faut zara ba genre ya ba Nati Lokolo netinga na sala ngote et peut-être leader azara zoa oh zoa par rapport à ni leader alinga Alexandre to tangele musalo pona ni pona ko défendre ba artiste leader alinga na on dirait ba so za ya ezala ka ya ko tala gauche à droite te c'est ba bande mouvement nzela mona bazali na ba poste ya chaka ende lelo moni e simbate ba mo bimisa ona poisa na ko sorti star toza na actualité moko na ebike ba oloba ke naza golo arte ngai na pesa ka bileng place bileng ezali digi so erato na lipeka e oya ta luketo toza na actualité moko monde na latibwe so atomboelo na kati
Nana Adidas, chaussette Adidas. Donc na bandi osomba moko po jouer ngo biso ya stozala. Et puis ça met la grâce stozala. tozonga mpe kaka na bakiti okolobela so mpe simbi tobeteli dedere na biso regola maboko mais simba te pourquoi fait simba tokomanda mpe kaka tolobi ndeko nanga nakosa yo te actualité nazoko insister eza moko omoni banati lokole baza déjà ba chroniqueur moko basala déjà kombo baza bato pe biso pe na ba respect to respectera bango place azali hein to respectera bango mais baza ba collègue moko na minute so bazoyeba lisuma mbosala te yobi so bazolanda mbongo to bazolanda ke na minute so lo fala za likolo na diembela na sima fali ok soki fala za likolo oza plateau za libre bengi sai bo solo la na sima masolo wana bakotala yo bave kotalama et pourquoi diembela ka nelo mona ta ya mutu mobwe bakansi lo rola ta ya silence ya faire rigoler za ta faiblesse ta faiblesse te yo embara bango oyebi ndenge ezala ndenge jekendela za ta faiblesse te na ti lokole aza confrère na yo aza collègue na yo na boulot foko lobelaka ye mutu asali mabe foko loba awa nde biso yo bosani awa nde biso nde toanalizaka makambo ya libanda te toanalizaka makambo eza normal awa nde biso toujours analyse na analyse na biso nde toanalizaka soki obetisa kote toza wana mpona koluka to encadre yo na ti lokola en tout cas vraiment na koso to beti nda kote obeti oma kote faut tozala clair ande biso kobosana te kobukana te Jennifer femme en couleur kobosana te kala vraiment makambo ndenge ekende topesa ba bonne chance epa ya faire rigola si parce que soki otali bango mo bayaki na idéologie wana tia date faire rigola te tomoni mpe lisusu kuna lino babengisi mpe on dirait fali pour papa ozala na concert kuna mpe na mais ezaka honneur eza honneur na biso nyonso eza honneur apparemment fali asalika bongo te mpona landaka moninga ndenge atie date ya Adidas Arena esengaki ezala bongo tala omoni monde oyo bango baza nango monde ya musique il faut nde bamiyebaka c'est comme si yango boye bapedraka neti makambo etali nini structure na nga organisation na nga mouvement na nga nakokolingaka te mutu moko libanda na monde na nga ki chronique ya boye jouara yo okotango esimba te batela carré batela carré vie aza wana alingaka asala bapublicité alingaka betaka système ya bapublicité oyo esimbaki te entre bango bazala na banimero eza nde bangi badistraire kaka bagaulois bangi badistraire bagaulois distraction yango mpe ntina niveau ofinga moninga pd estce olandaki audio wana bien yango nayebisaki yo omoni mai so eninga nseke mbisa leki bayebani de tosala base mo obenga na ofinga vraiment olivera pd ondima te sikoki pd yango mpe ofingo mais ezele omo déjà balobaka yango déjà bato bafingaka déjà asali fo rappel vi ke ayebi ke moninga tomboli bandeon abeti déjà oyebi dati wan mpe frappe malgré tout na gaulois te mais ezofrappe façon omema makambo oyo nazomema ndenge totanga todefendre yango to encourager le mal te babesi tango bayebani mpe mituna no question vraiment yo mo mami vanda mituna question jour basololaka atikala kopiblie yango boye te ezalaki mpe ata na époque moko boye te nde toza na bafévrier boye saint valentin kala mingi te boye ambria ata ve na biso blaise bula jamais ezaka lokola ayebi ke masolo ezoya ayaya eza likambo moso moto azongi nsima komona eyuma te eza honneur ya afrique aza ni américain aza ni yo soki na jamais même stade de martyr ozobosa ye azalaka wana aza ne kaka motu mo balukeleka makambo fali pupa martyr aya mpe koambwi yango nayebiso eloko moko me oyo lelo oyo soki bato babombaka biso na baanalyse tosalaka omoi résultat ya stade ezali utu moke soki otalaka stade baopense ke na stade ye asalaki makambo moko boye akosala kuna te ezali loko asala répétition soki ndenge azomema ngo kuna nazoyebiso en tout cas ozangisa Adidas kozangisa te non olata wanga ajour tokotala soki nayebisi oza sire vraiment oza sire par rapport on ça est vraiment chance à notre leader on doit vraiment voir qu'il est ba fleur parce que ba mona ki le roi faire rigola vanda ki moi bus ba ki silence na yo wana vraiment ba kanisa ki makambo ezate à surprendre biso et faire rigola na sepel na ye pour avoir silence ya le docteur Jeff Njadi il était à don dédié
Ah, na WhatsApp, Facebook. Oui, mutu mo ba mona na réseaux sociaux te. Les boss Jeff Njadi les têtes don dédié. Les docteurs. Et mutu mo calme. Déjà mon à pata. Ya mon faire atala bien parmi ba boss to bois kaka to yo kaka boss nya maeli. Docteur Jeff Njadi les têtes don dédié. Vraiment quand même ce que je dis toi ça moi analyse en bref n'a-t-il au collé tikana botika distraction vraiment. Si. Natika distraction totale nan doze la nano arène Adidas. Toi son attend sous tes les qui fait rego est-ce que autant il y a le pâtre. Le PC vraiment ba chance parce que ba warion te bi ke bozo loba bébé mi mo ka bosenga ki atia date. Date etiami. Total est-ce que ensuite nango liloba ni koloba ya suka Oliver parce que toujours liloba ya suka eza liloba ya suka te eza liloba suka te analyse te ezape ya suka te po ba analyse ko bandozala kaka elo no senga na ba warrior en tout cas ba mema bino ba distraction te bozala wana pona tout le temps ko veiller ko surveiller artiste ya bino soi-disant bolingaka ye bo surveiller tango ma maramba bo épargner po ba confrère na biso ba collègue na biso babeta mabe bébé nanga bébé Dan yekele leteta na bébé Maria yekele leteta balela fali pupa bana nga na ndako so tie mede donc cartonné au changer te papa lela fait rigoler te naza pe pona bango nyonso to en tout cas soli mabe ezali ba dresser. Yeah, merci beaucoup moi au dembo te sala kama bien ya mbote na nga na pesi na ba 1 millionnaire na kati ya Angola précisément na kati ya capitale Luanda pas Doudou Santo Bodit Matadi Ben Willy les Gabonais Guy Basket Mokonza Makolo ya betaka te ya bino ya coup de chapeau sans oublier ma famille à moi la famille Yekele les Teta nebi place tozali tozara toujours likolo. Yeah, merci beaucoup ba Warion botika na distraction tozana on attend ya faire rigola donc mana posa tozela arène Adidas tozela on va bito tout le monde lata Adidas ngana yo to ta Adidas jour on to souhaite to soutenir leader na biso faire rigola nati lokole ba Jaël Cho ba Manike botika na distraction bo keno en cachette bo finga no botika no nous tant ya faire rigoler ko ki bo senga ki atia date ya wana. Tout le monde de là on a bonne chance dans leader na biso pour s'abonner massivement à Miss Girl TV bon nous a toujours ba nouvelle Yasika et ya moto nulle part ailleurs awa biso toujours à nous revoir à la prochaine tozonga isuka na ba kito pour na lobela arène Adidas et simbi au revoir.